MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tonton sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire et Zali émission Oyo et analyse akaba actualité eza ko circuler na mboka na biso pourquoi pas à l'étranger. Lelo nga Sylvie Bahati na kotu na banda problème na kotu na ba voiture na bino na ba chambre na bino pour la ko analyser likambo ezo Suisse biso dans mutu bande ko belé ba se plaindre abi mais artiste wana to ebié azaka kimi aza fidèle na moi pourquoi ako se comporter boy artiste en nani ngala bino to ko découvrir ye kala mingité mais avant de découvrir artiste na Olivier Loango balancer biso na nous sport ya chaîne na biso MJ télévision pour c'est la première dame d'Orléans maman Mami Wanza. C'est parti en image et on se retrouve tout juste après. MJTV vitesse wapi abonnez-vous De retour sur ce plateau de MJ Télévision. Après sport, tu vas découvrir ce plateau, analyser le nani, problème ya nani. Le lot vraiment tu vas analyser ma camouya, artiste, comédien, Fiston Saïsaï. Oh, moi, le patron de tous les comédiens. N'habitez pas sur le titre, oh, wana ou Saïsaï, patron ya artiste, comédien, nous sommes. Ne pas ça que Saïsaï abunganzela, non. Tu as vu que la vie balaka une fois, la vie bala une fois. Et puis si quand tu as bala, faut te ba ndenge ya ko sala choix. Faut te ba ko sala choix que na bali boye, na bali te ke polo bina kabwana mwasi. Na bali te ke polo bina kabwana mobali na ngai. Fiston Saïsaï, ma finga, osali soni makasi. Yo oza mwasi na osaïsaï mama Véro mo vaine tamulaï mama Véro andima na tango a pasi na tango a bisengo andima na série wana okomi saïsaï oza lelote andima série wana osa ba gag na nzela na Kitambo na ba école Kitambo na ba Saint-Georges wana andima série oke koleka na moi ba espace moi miki ozosoma ba chaîne na télévision pour osa ba gag na yo lelo komi Fiston Saïsaï lelo okomi président nani patron artiste comédien nde yango esala ke Saïsaï otika mwasi na yo Véro okende ko location nani Dorcas Tabita et amarambo soni quelque part tant olinga to poser ba art photo zonga na sima kota te ke ono ngai naza star ngai Saïsaï ende na komi boye kolia tous les jours ya biloko moko kolia pondu e baisra non na akosi toi na artiste belé ba tloka ba wera son ba umela na mama si de jima mpata nous comment te toka wera atiki si de jima mpata pour en que bala mosu na to yoka ngota ba artiste baza ebele banina mwasa na pasi ti ba continuer papa biso sans souci akufa pe a son âme abandana azaka la mwasa mama na mama mado wana ti na suka na ndenge akufi bazaka na mwasa na comment il était maîtresse Fazala maîtresse a connu na kozala mais il va ko protéger moi sinon ya ndaku Saïsaï au moins de crédibilité nous sommes ba pesa ko et que na ngabo na mai Saïsaï njoka tsozo fa na ma Véro oza su na moi si nous sommes vivants na Dorcas Tabita et puis nous de quoi Dorcas on a parvenu ko leka na nani na réseaux sociaux ko ba ke non
ça il s'est na tabita na babanda depuis kala tout ça il s'est na 2020 akenda ko prédoté d'orcas mais yo ko prédoté d'orcas ta 2020 en même temps bozana véro ndima salité na onyo sonde 70 mara salité ya nani nde 70 mara salité na eso lingi muninga na eso ndima salité na yo véro ndima yo ça il s'est obota par-ci par-là obota véro ko aza mwasi malamu aza mama mo mutema munene lokola biso ba Sylvie Bahati véro aza mutema munene lokola ba mama biso mami wanja abi papa yeranga bana na nyonso na bokola bango bana 15 mwanyo soni 6 kaka véro ndimi bana na nyonso 15 avant d'ici bango na ndaku azo prendre soin na bango bien lokola bano ba mali buna ye mais chose grave saï otali mwasi na ote otali bana na ote otali belle famille na ote ndimi penzo kende ok ko sa mariage na mwasi mususu tabita leki véro na ni leki véro na ni tabita za nyo nyonso nani tabita za yango pe véro aza nango eza ma artiste ya biso sozo mati mwa niveau muke okomosa ba bêtise okomi lelo mwa so lobi okuna non nde mwa pena ba pasteur na biso obanda ntango ozana na baeglise ya mikie baeglise maba oza sérieux oza fidèle na madame nao tant kaka omata nzambe apamboli omati okomi à la hauteur alokomi lelo ser oyo lobi mwasi okuna lobi kuna mwasi général lobi okuna tozokende wapi mboka na biso Congo ko mal réputé ba ivoirien ba homo seka biso ba congolais ezara makambo ya basi ezara makambo ya mbongo non trop ça eloko sali wana ezalaka te eloko oyo sali wana eloko obeti wana ezalaka te bande omusu baolo bani babio te eza nango libala te eza tournage ya film saisa ya sanika bongo po alobisa bato non eza tournage ya film eza ya solo ça y changer, tu te comportes mal ces derniers temps. Mobile ni yango ya nyoso zaka boy. Papa viens zaka moko. Soko changer eza malam. Po bible lobi mwasi moko, mobile moko. Soto komi ezangai fona bimana oyo kuna na lembi kolia biloko moko tozo sala eloko moko te parce que tout est vanité. La preuve en est que le roi Salomon na Bible azalaka na 700 concubines na 300 femmes dans bango soto sangise sala eloko a 1000 mais na suka roi Salomon ko ba nini abi vanité de vanité, tout est vanité ndeko lango yo pozolandanga via mobulo futa na ngote ebele na biso so to sala via balenge to sala via ba boîte ba ni to kenda ba concert to zwa eloko moko te mais to zonga na makolo akolo Yesu pour te comprendre que kolo Yesu yende za likola nyonso kolo Yesu za mo pesi na kimia kolo Yesu donc yaratane jamais et pas de se faire mon touté et puis de se vanner mon touté n'est-ce pas battu na elengi moko dans la minicho atane na mobilité boy non elengi pourquoi na ya pesa vie na pas Jésus-Christ na mère comme Seigneur et Sauveur naza l'aise quand le bébé je m'endors en paix et je me réveille en paix donna toujours un sengo toujours souriante nazanga te et lobelangi lo moko ti na vanda ka oui naza mwasi na ka pe ba posa nzoto naza frigidité mais nayebi moment eza mokolo moko jour tala ngai ekoka nzambe osali aosepelisanga nzambe alobaki ma fille ma servante maintenant c'est ton temps saison na ekoki voici maintenant la chair de ta chair et l'os de tes os naobanga te maama miwanja nana kimia nayebi ke 2023 te koma suka nzambe aosepelisa ngai donc bandeko na baartiste comédien bomekana kochanger bokomi trop mbangu ata bandeko baso bamusicien batikali nsima bino bokomi trop mbangu vitesse nyonso balobaka mabe mpo na bino nyonso balobaka mabe mpo na bino nayebi te olivier longo naye te so ndeko Sandra Mumba so asakoti en ligne mpo concert moko aza ya États-Unis toswane faye tobeta apesa biso confirmation ya makambo ya nani ya fiston saisai oye vraiment aza na ba preuve nango tozwa ye awa tozwa ye toyoka ye
amekana kolobela makambu ya fiston sai parce que bato belé baza dessus bato belé baza vraiment dessus na comportement ya fiston sai bazwaka ye artiste moko bien bazwaka ye artiste moko responsable ndenge asangisa bana na ye ndenge aza mwasi na ye vero mais lelo boye ekomi su saisa akomi mobali ya tabita saisa ake kobala tabita eza soni ezokitisa bino baartiste na biso ekitisa bino. Alors Sandra Mumba, toujours Sandra Mumba à partir ya États-Unis. Sandra Mumba, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on est en direct na MJ Télévision. Sandra Mumba, nazo Solana Uye, Aza depuis les États-Unis d'Amérique. Nazu est vraiment, dans Nazu est brusquement, qui est comme Salazar en volant. Sandra Mumba, je crois, Oyo Kaki, Makambuya Fiston Saï. En tant que journaliste professionnel, Sandra Mumba, Okoy Kolobani, Nipona, artiste comédien Fiston Saï. Ok. Bonjour, Balandinho, soya MJ. Vraiment, la pessimino Bambote. Donc, et Sandra Mumba, au Balandinho Soba, et puis na Kumwa Sandy Show. Voilà. Pour ça, et local na copie Kolba. On est de humains. Donc, tout au la nano qui star, hein? Qui vedette, tout ça donc bateau, tout ça la main na makila. On est des humains. Ma comme ça tout dans la car. Pour mitala, on mitino yo mo na place wana et le comment na sali munika. Ce qui est à la ba sali na et des santé, tu vois. Donc et ça c'est bien fait. Et ça c'est bien fait la sens nini. Mais ce qu'on peut y puis tout le monde a comment ça c'est ce qui a mis la famille naïe na moi si naïe à présenter à moi si n'est partout. Donc pour la femme légitime n'est pas balayer dans on a vu de photos de babalana religieusement et tout dans les qui va savoir suivi. Donc Azam maman banana quel que soit le cas quel que soit le cas baka koya na on a médiaté. Moi je me dis toujours dès que l'obaka, tu veux matisa qui saka. Oui. Mais YouTube, moi l'obaka est à la tribunal. Tu n'es pas tout seul. YouTube est église. Mais est-ce qu'on a YouTube est la tribunal. Tu n'as sens ni. Donc quand on a un problème, on peut traiter ça dans l'amiable. Les agriculteurs ont la YouTube. Pour la YouTube juge Azati. Pour battre ça, peut-être que ça a un problème là. Tu juges Azali, juge Azalate na YouTube. Pour soigner là haut. Oui, on a commis sans ça. C'est ce que je peux dire. Pour moi, qui est mobile là yo. Problème là yo, na moi si na yo, oui na moi awa. Donc, oui on a commis sans ça. Donc, c'est que je peux dire. Moi ça c'est ma véro azala makasi. Ce qui est d'ailleurs beaucoup à permettre yango. Pour donner la donne de non ça. Non. Non, c'est comme ça, non, c'est la base. Pour la c'est ce que je peux dire. Les gens sont te délai, pas comme ils colorent non, peut-être par exemple, tu as loge, par exemple, tu as par rapport à l'écambo à Sali. Pour ceux qui talibien, hein, badi, sont talibien, la temps wakala. On a peur la biso, à coco la biso. Pendant je pense moi si na ya ndako. Moi si na ya les potos. Pas moi n'ingi azo moi c'est pas mon bali à libre, hein. On va leur cause 2 femmes, on cause 3 femmes, ça dépend. Pour ceux qui ont ensemble la deux coups. On dit mon bal à libre à cause de 2 femmes. Donc ça il pas aller libre à on appelle deuxième femme. Aza libre, à l'ambo on a ici, à mon bali. Mais ce qui est mal, au moins la kepoto, dans les selon de tout le monde, c'est comme si moi si na yeba quitté, au moins par rapport à Banini, bateau va intervenir. C'est comme si moi si na yeba quitté. Aza libre, pour un femme bon on a, un bon on a. Moi mes balles soit si même bon, c'est ça va en folie. Pas pas pour résister. Mais au moins. Le bac a été moi si on va venir sur la média. Mais soit il dit moi si na aidé à Salimabé. On va dire ça moi si na aidé. A dit moi si non, mais on est les aboyés. Yo comme aucun des poteaux ou bien. Mais on est aux ana na pour ça moi si ami balé. On est aux ana yo za première. Donc moi si ami balé.
mwasi na ngai ya poto comme ça comme ana mokanda apesa biso dok po bebele baolobake basala peut-être mpona dok omona mwasanga aza mwasi ya poto Sandra Mumba. Oui, babia mwasi ya poto. Donc saisai alandi fille wana mpona dok toloba. Bon, baoloba mpona dok baoloba mpona dok mais nga nayebi te so eza mpona dok poso mpona dok il faut babala na nini civilement poso mpona ngai balinga basala kutu continue nanu te ebele na poto babanda nanu so aza na besoin mokanda obanda nao na civil oyebika parti ya civil wana mairie akozwa mokanda omoni mais comme babandi na mpona do boye ye moko alingi kakala mwasi na ye donc c'est un peu ça. Sandra Mumba oza na volant ke musala na ozo vraiment ba minute mingi te conseil nyoko ko pesa na ba artiste comédien batika parce que ce dernier temps ba artiste comédien ba komi mbangu mingi na ba musicien kutu batika lisima bango vraiment ne ba komi komi mona vraiment à la hauteur conseil nyoko ko pesa bango bazolanda na moment oyo. Avant de faire conseil na ba artiste Nengi na silisa, na pesi conseil na sai. Oui, ma chérie. Asali mabe, fala ifandi sa mwasi na ye, asoli sa mwasi na ye, ala na mona media te. To boy taza artiste, pour artiste balobake, bakamnyo so mama sala ka ba ya na mona public. Mais après ko ya na mona media te nga traitant bien la cause, même ngo yo kana, mais ngo sa pas dans ça que là si ka respecter mon personnalité. Côté ya madame na ye, côté ya moi sa poto. Côté à moi c'est à poto na koloba boye moi c'est à poto et le passage les alaraté pour ceux qui ont besoin mobali ya et on moni basi à poto mi bazo fingama eza kotula toni moi to ba fingama makasi Sandra Mumba OK eza côté à moi c'est à poto na moi pour aller là na mobali mobali ana sama avec bokoya ni ko yo so esimbi te basila na bango mais ana ko mobali aye moko ko mobali ana na mwasi apala na divorce te to moni o ezala bien o a divorce avec peut-être dans un processus de divorce mais on a divorce te azala kana mwasi na ye ya yanga to so penga ba milliard na ok na ngate pona ebije suka on zala pour mwasi no suka on a des choses para couler penza bien mobali tokane ukoso peso ba milliard abali basali nyonso mesuka mwasi na liboswana comme baboyani te dans zone donc abeti mabe il mo kwa ebelo kwa sali il mo pa ebelo kwa sali c'est à commettre bien mais quand pas de lokana esa ma zéro afongola misu mwasi to bolide mwasi faut la soumise il faut ça na respect comme mobali na yo mais respect za bo oui bali ba comment ko tenter basi mi so amoni za faible alors ko tie ko ma zéro depuis ma série kazala ma série ka ma zéro ko kalete c'est alors ko ma série ka te pour alors que ça privilège ma pas c'est pas ma série ka c'est pas ma bon pour ceux qui sont moi qui n'ont qu'à bala tchala ndako moi za ma série ka donc ma zéro afongola misu pour bala baza déjà wana pour la ndako ne bala mkupa boko la kaya sai taiwana baza bala na été mais la balo c'est à boti li banda baza na ndako wana donc sai c'est na ma zéro ba boti te Sandra baboti baza na bana mais nalika ke afongola misu eza bana ebele bana mosusu baza na ndako sai eza bana ma zéro te donc bana puis apropos na bati mosusu azwi bana na azosangisa bana nete bien osangisa bana mais afongola misu opasi amoni na saisa lelo saisa akomi na mbongo aya obera bango lobi mwasi mosusu akomododwa nango donc afongola misu donc respect wana ezala nango mais ayeba te kotya mobali na place te mpo mobali asakanela aye c'est un peu ça mais côté ma comédien c'est que je peux dire ma comédien oui bango nde balobaka vitesse Android yango ekoma bango vitesse Android wana ezokoma bango poso totali bien bacomédien oyo mbongo bato ya koto bapesaka eki kosala bamakambo basalaka te oyo nini mabanga eki kosala bamakambo basalaka te donc bakoma na basystème na bango ya bakokende boye ya kosalaka boye yango ezomema bango ndenge wana fi apprécie baye balingiki bazwa moninga asombaki mo arrange mpe asomba arrange moninga asalaki mo arrange mpe asomba mo arrange omoni okelite moninga na arrange ana po asomba azwi ndenge nini mobali wana kwatindele arrange asali nini donc
connaît pas. Donc, vie à confier et même en tout cas, dans les on va commettre des bateaux koufa. Oui, oui. Des bateaux koufa. Donc, et ça que on a lingi vie na e ame maka fini na popete. Batante ya baso aka ya batwakala batante de chez. Oui, oui. Oh, pesi penza un bon exemple Sandra. Oui. Ya makasi. Le so bazo vivre toujours et ça parce que ba memi vivre na popete. Ba lete na bato na ndosi na ba mbongo na ba photo. Mais ba salite lokola bango, mais bango bazo kende trop vite, trop jeune pour balingi kozwa ebelele. Donc kana na loba vraiment. Merci. Ah, merci beaucoup Sandra Mumba. Nzamba zala, nzamba batela musa kitoko. Voilà Olivier Loango, on a tout point de vue à Sandra Mumba, il est pas un journaliste à aux États-Unis d'Amérique. Après ce point de vue par rapport à ça, il s'est fait son ça, avec au sali et zalakate pour baïbona maman Véro, nanda ko bovanda kana aboko la rabana bane be maman Véro aboko la bazabana ya nani ya Véroté. Bazabana au sai abota na basi mususu. Mais maman Véro en tant que maman motema munene motema bo maman le roi ba mama biso mami wanja le roi ba mama biso Christian na kwasa maman Véro anzima ko yamba bana na ko sangisa ba ko boko la bango na nde ba ke ko vana na bango na poto. Sandra Mumba lobi susu abi pona ye il faut avant ça akende ko bala moi so abali siko il fallait asolo la vraiment so tant que soit na maman Véro pour ezala nango Sandra bezala nango ça za libre kala toyebi ke polygamie ezali ki nango autorisé même peu siko pour polygamie ils ont autorisé la muto azala mbongo na ye. Ah, fallait ça soit là maman Véro batay Véro tala na ça pour ça na lukape mutu mususu to zala na ye ceci c'est là voilà peut-être mieux que les kalango mais c'est que ça aux autres temps ya kosola na moi sinon en tout cas je regrette qui célébrité pour ça ôter célébrité comme on le pour ça ôter talasima baba talasima zonga mutu talaska bo banda na Véro ndima salité belé ndona so Sandra mi ma bela ouais après si l'exemple abimiswa ba baba sirika ceci c'est là abiputu ce qui vraiment ma sirika zara fille posé à l'époque peut-être il est même tangaza nanda kwa sai. Et puis Sandra Mumba Soukika on a attendu la faire aux États-Unis après sous conseil après ce conseil na bande ko biso ba artiste comédien abi bozo ke lembangu trop de vitesse le roi mona muninga boy asomba ki range yoko lingo somba range le roi mona en sous ko ko na poto yope poto lingo ko ma poto non c'est comme na mutu azala ngonga na ye mutu na mutu nzamba ebika étoile ya mutu boy eko briller nzamba ebika étoile ya Arkil banvotu ya Blaise Bokechu eko briller. Ça ne sert à rien que le vie apprécié parce que vie apprécié au souk a toujours l'anzela. Télé bébé la vie apprécié dans le monde de théâtre, les bazate, batika biso bakufa bakota asama be pour vie apprécié. Vie apprécié futa kate de konanga même yo landra na moment où. Muto ko sorte vie apprécié futa kate. Donc chaque week-end binda musa na bien tie week-end na pa nzambe na likola yebi jour temps na ekoka nzamba ko tsona destiné na yo si ba musicien so ba yemba bawela bazanga na bayemba ngo avec cause pour bamona makambo nyonso eleka bato nyonso bakenda via mbangu basuka na nzela kosolo mida yembango so sali via mbangu ndeko okosuka na nzela via mbangu efutaka nango te via mbangu efutaka te sai si réellement okenda kobala mwasana tabita benga luka mama Véro bobongisa senga mama Véro pardon et puis futa mama Véro ba amende faut futa ye futa mama Véro faut dédommager eloko osali mwasa boto ya munene kwa mama Véro yo ozwa esuswa mwasa andimi salité na onyo mema bo andima bo soto na ba le boti par-ci par-là aza rassembler bango vana ba mwasi ni osala ngo basi akonga ni akoma ba mi to sala te mi to peta ake ko vanda ne so to ke ko mena masangana te ake zo ba na vandi se ba ko ma 5 ba ko akenge yakoba bon
bon mais quand là vraiment qu'on changer bon mais quand changer ba artiste ba vie besoin que na wana lire wana eza vraiment bien té eza vraiment bien té maman Véro na peut se conseil oui oza mwasi na yebi koza motema libende te makambo ekomeli esali yo vraiment pasi ematisi yo tension donc esili so appétit mobali na osalisa ayokisi yo soni salisa asambwisi yo mama Véro ozala na banere solide mama Véro bondela nzambe akopesa yo toujours solution na baproblème na yo po bayebatela nzambe baokisama soni te bayebatela nzambe bazalaka jamais confus bayebatela nzambe bazalaka jamais déçu na likambo ekomeli problème ekomeli otalelaka nzambe sala confiance epa nzambe mama Véro ozwa mabolongo na yo ozwa bagenu na otyango na se lelo ya nzambe akoyoka yo nzambe akoyanula yo mama toza nsima na yo parce que nga mpe naza mwasi naza mama nakoyolinga te oyo basali moninga basalanga mpango na olinga ngo te mpo nasalaka bato mabe te nayebi nde bayibaka mobali ya bato te yo sikoyo yo tabita wana bisuku ovandi nano oyebi no bien ke esalisa ya bala oyebi bien ke esalisa ya aza na mwasi na bana na ndako okele mpe kondima babala oboya te faka komokotiami ya via makangu oyo etabito opesanga kanda vraimen saka salisa na bana ya mwasi te bakitambo baotikitamba kuna baafutela na bana na bibamboba azali toujours na mwasi na Véro partant ke na mwasi na ye Véro tabito oza ndoki Jezabel osali oyo osali Véro yobi na kosala yango oyebi yango te tabito oza ndoki tika mobala ya bato salisa mobala ya Véro salisa mobala ya Véro tabita ndoki baartiste comédien bo changer botika bavie wana vitesse bosuka na nzela bokozwa te exemple ya Fally Ipupa te balete oyeba ye Fally Ipupa azalaka na mwasi moko Nana Ketchup Fabrice mpe nde moko azalaka na mwasi na ye moko Tera Alino Weranson bana carrière musicale na ye ti lelo azalaka na mwasi moko Sideji Mampata papa a biso sans souci banda carrière le nanda kufa kota ensemble abele ta sonam azalaka na mwasi moko maman Mado en tout cas changer papa changer omoni succès eza mbeli à double tranchant succès eza mbeli à double tranchant tant omona oza célébrité et là pour toi double tranchant de so ebate keba lobi oyo suka mabe keba lobi libota na yo bana obaya osimba mutu papa tant ezana nous mais kako rattraper ba erreur nyonso sali ba erreur nyonso ça na passé na yo ba erreur uti ko sa siko papa mais kana ko changer mais kako briser nyonso ya mabe même yo ozolandanga mais kako mekana ko briser o nyonso ya mabe bo ça na passé pour boyebana ko recommencer o banda vie ya sika po tozala na début ya 2023 rien n'est perdu okoki ko changer na sala mabe bo na janvier na sala mabe février na début na sala mabe siko to komi déjà na katikati ya février pourquoi ezala nango te otima bongo na sala le pa nzambe oyoka yo na mo niveau wanga osanga bo masi to komo ke toza ovelo wanga bi tozala de ba comédie ba komi mona trop rien to vena neyebi te de ba comédie ba komi mona trop donc ba komi ne simujun sur dernièrement tozala na artiste moko abi surtout bana ya mike ba elelo aobengo pa obango toza vie na ye na obengo mpe master na ngai non tobaka basera bamama ya biso bamama bomengo bamama mabele osenti bato azobitosala mosala na ye bavie badésordre aza nango te lelo mpe bacomédien eza bongo te omona comédien donc aza na basi ebele okuna aza mibali ebele okuna bavie moko donc ya mabe nani ngane naza boye so lelo mwana nga moko abi nanga akota na monde ya théâtre na olinga yango te na oboya yango na oboya yango parce que boyokisa biso soni bofingisa nini bofingisa mboka na biso Congo bambinzise bazongi nsima
kala banise ba danseuse nde mutu bazanga batu mabe batu aloyenge lelo sikoyo e baluki 6 mais baluka 9 ekomine ba comédien bokomi komimona bino même ba acteur ya nini ya Hollywood bazana ba comportement bizarre lokola bino te hein. Et puis ça c'est OK ko bana na 15 nanu o luka nanu o rééduquer bango pone bazabongo ebele na parmi ba 15 enfants non là ebele bazaba blessure intérieure pourquoi bazaba maman bango sika monter maman msunda zoboko la bango et a facilité hein maratra boko là c'est pas facile hein. On va savoir que le roi Vérona on a zalé mutema munene le roi Vérona la qui parle na été on voit que tout opé ça penza affection makasi bolingo na vraiment à 100% pas Véro ba musu swala banani ba tabitana on va zo ba ba katula soif na yo on va tsa tabita ba katula soif na yo o sa ba bêtise zo libana na kati ndaku ozongi penza mutu ozongi mutu na yo mais yo penzo nsimi na ebite soki dorka sango so pa tira ki onini ya kati biloko soki pa lesa ki onini jusque là na zo ebate nazo comprendre te moi so wa pobanile vraiment la passe moi ça ndimi autant vous avez que le côté zéro tant wana ça ya salité obina ko pakola mafuta cher te. On va réagir hein, à propos ya nani ya Saife. Voilà que je continue toujours analyse la biso na pesi ba mbote na yemo ko camionnette mbola o pe abana poto akala ba camionnette mbola ba poto atongo Hercule banvoit tout na London pe ba mbote na bisiko zali donc ba artiste comédien na biso to meka vraiment beaucoup plus ko changer ba comportement na biso to bandeni ya vanda na basi na biso to bandeni ya vanda na mibali na biso parce que Bible lobby Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris hein? Donc Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris donc ça ne sert à rien que koluka ba maîtresse ça ne sert à rien que ne kozwa deuxième femme au bala epo moi si nyonso aza ndenge moko moi si nyonso azaka gu moko parce que biso nyonso toza ndenge moko il suffit que moi ça sensuel hein moi ça sensible c'est l'essentiel le reste est là donc eza ngo la tinate pour ça ils a dit que basi nyonso to ndenge moko te le roi Salomon la Bible ngalo ba jamais que vanité de vanité ngalo bango te parce que mutaleki roi Salomon na samoyo na basi azate donc ça ne sert à rien yo pe même na esi côté bande ko basi yende ko mwaso o mesala ko changer mibali o mesala ko nyokola bande ko mibali ndeko nanga mwasi mama nanga meka ko changer yamba Yesu na vie na yo lokola mokonzi pe mobikisi e ko sala yo bien e ko sala vraiment vrai bien Mama Véro na bicha mabongo na wana se bondela nzambe pona likambo ekomelio parce que diable alinga makambo aboy diable azokande accès na makambo aboy tant yo cha souci diable ekokota oboni ke même bana na yo bazasu na kimia te na foyer na yo kimia ezala sute mibali bazanga bango bongo mibali batonda na bango te na okota bango te na ba mibali batonda na bango te sikaye akende asa nzero ya salwa yo cha ba jeune na wana se to bonde nzambe ye motongo akende kuna amona ke eloko eza kati na Véro et pas tabita ezate ye moko saisa ya kozongela wana lombango ye moko saisa ya kosenga pardon ye moko saisa ya kobwakisa na tabita wana nzambe apesaka solution nzambe aza likolo na nyonso Véro zala kinya yo pe tabita o sali Véro yo pe osala yo osepeli saisa ayeko dote yo po olela nao yo po olela po saisa asisi alembi kolinga te asisi po kolinga te continue toujours kolinga donc aujourd'hui on va sanga de asine dani chimanga to comme vraiment na suka
analyse populaire na biso ya lelo to lobela ki vraiment makambo ya fiston sai na mwasi na Evero to zupe intervention de kona biso Sandra Mumba na États-Unis ye pa pesi point de vue na ya pesi conseil pe na ba artiste o bazali ba comédien ba tikali abike bolongola nanu avio bokomi na ngwana ya concurrence ya okele mbangu muninga bo asomba ki range ngape fona somba range bo meka vraiment ko changer donc bon alelo ngala bino to suki awa na pesi merci na Olivier Loango o azaki derrière la caméra, merci na Dani Chimanga pour l'infographie, merci na la première dame d'Orléans maman Mami Wanjamote ma papa Misha merci na Kwami Chaka au Galand Lord, merci na Erkid Bavouvoua na London, merci na Camionnette Ngola pour l'assistance à une émission depuis France vraiment ou assister à une émission. Oh merci beaucoup, merci na Bilonio Sobolinganga Sylvie Bahati et na Nyala Bosala. Bah bon séjour au pays na Rentové na Toranaga moi na Paris solo donc bah bi vraiment bah bon séjour na Kin Bisika Ozali donc émission na biso lelo tosuki awa ngabino to kuta en semaine prochaine pour un nouveau numéro ya émission MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tonta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous